Bana Congo, kuna tango ya kufanga isika mokoto solo la pona mboka na biso. Mboka na biso eumeli mingi na monyoko liko. Mboka na biso eumeli mingi na makamwa mabe. Banyoko li biso na mboka na biso, bazo koma biso. Balikite biso bana ya Congo to sepela na bomengo. Tovanda to solola, tovanda bongo to solola nini? Tokosolola kaka mai ya ntina oyo esalama bongo na mboka na biso na mabele na biso mpe na kati ya mokili mobimba. Tolingaka mingi kokumisa te oyo tobengi bongo mboka pamba te lelo soki RDC ezali fruit ya conférence ya Berlin. Lokola etumba moi toyei nango ya kozongisa lisusu Afrique na lolenge nango ebandeli esengeli biso na bino banso tozonga bongo avant conférence ya Berlin. Tozongisi matondo ya mingi na bino balandi ya Vom Télévision na bino baye oyo bokobaka ntango nyonso na kopesa Vom Télévision miso mpe matoi na bino et surtout na magazine na bino tovanda tosolola. Tokosololaka nini? Tokosololaka mai ya ntina. Lelo société na biso eza vraiment malade mpona nini mpo tobungisa culture wana ya kosolola. Lelo kovanda na kati ya ndako mwana na mwana na telefone na ye, parent na telefone na ye, ta ya communication to ya kosolola entre baparent na bana, entre biso na biso ezalaka vraiment lisusu te yango Vom Télévision na nzela ya promoteur na yango babanzeli kozongisela biso magazine tovanda tosolola mpo tosolola kati na biso na bino tosolola mpe na kati ya mabota na biso tozongisi lisusu matondo ya mingi. Lelo na magazine na biso na eteni ya présentation tozali biso moko te, tozali bongo na elongo na Tata Pero wakombe Tata Pero kwa pombe boni bino basante matondo mingi kaka nsombo biso kimia na kati tumbaka mbe tolobelaka yango matondo mingi pe mbote na bandeko nyonso bazolanda biso matondo mingi wana bongo tozalaki na Tata Pero oyo tokozala na bango na eteni ya présentation kasi na baye oyo tolengeli mokolo mwa lelo ekozala malamu lokola ezali mbala na bango yambo na koya na magazine tovanda tosolola bango moko bayi babona ko se présenter bazali banani bauti nini bauti wapi petit na nini ya présence na bango na kati ya magazine mbote ndeko mobiangani mbote ndeko matondo mingi koyamba biso awa merci ya solo tokoyebisa bino ete émission na biso ekozala bongo na bakota mibale to bilingue langue oyo semble bino facile mpona koexplike bandeko ekozala bongo kokoso te bandeko bazolanda biso balingi bayeba nani vraiment azali bongo liboso na bango. Matondo mingi naza Levis Muneza, président national ya représentation des étudiants du Congo oyo kamba ba étudiants na niveau national mais ba étudiants yango tokambaka bango na nzela ya bakambi na bango o baza ba coordonnateur ya ba étudiants baza na ba établissement nyonso ya enseignement supérieur pe universitaire. Tawo mosusu bandeko bakuti bino moi loko bozolo bako moke malembe ekozala malamu bandela lisusu kombo ko bandeko bayoka. Merci beaucoup. Kombo na ngai Levis Muneza, président national ya représentation des étudiants du Congo. Na yango biso tozali ko kamba ba étudiants na niveau national. Mais ba étudiants ngo to kambaka bango na nzela ya ba représentant na bango to ba coordonnateur ya ba étudiants au bazana ba établissement ya enseignement supérieur pe universitaire ya mboka na biso. Président tozongisi matondo pe totombeli bino boyeyi bana. Matondo mingi. Président bandeko bazolanda biso na mboka na biso toyuti kolekisa mikolo misato ezalaki bongo le 30 juin, le 1er juillet et le 2 juillet 2025 on a bon calendrier grégorien. Toyuti kolekisa manaka ya monene makasi na kati ya mboka na biso. Ezaki bongo organiser epai na bino ba étudiants makanisi wana ko organiser congrès panafricain ebitaki bino wapi matondo mingi na mboka na biso toyebi que depuis un moment donné étant donné que toza to fêtaka chaque jour plutôt chaque 30 juin où ezali anniversaire ya indépendance tozwa mais soki totali malamu indépendance yango tozwa ngo penza te na makambo nyonso ezosalema na mboka na biso toza toujours dépendant na makambo ebele oyo ezouta na mboka bapaya na biso na ba domaine nyonso ya vie et lelo tokoki kolobela soki tolobeli indépendance directement tozotala makambo ezoleka na mboka na biso donc na este ya mboka na biso oyo kino lelo yo toza kaka sous domination ya bato moko boye oyo baza poussé na ba force étrangère oyo ezosala ete bato wana bayiba bazwa babiloko oyo eza ya biso donc ba richesse ya mboka oyo nzambe apesa biso na yango biso totalaki makambo nyonso wana tolobaki ke tokoki kaka kotikala na niveau national te
parce que makambo nyonso ezoleka na mboka na biso eza mpe makambo ezoleka na mboka miso ya bandeko na biso ya Afrika na bamboka ebele na Nigeria soki otali na Soudan c'était le cas ti badivisaki. Alors eza makambo oyo eza ete bazosala biso bamemeli biso makambo moko kitire moko ezosala ke biso bandeko toyokana te towelela eloko eza ya biso tokovanda ensemble. Alors totalaki tomonaki ete tokoki kaka kosuka na mboka na biso te, il faut tosala eloko moko oyo ekosala ete ebima libanda. Alors soki totali na bapere na biso babandaki kolobela eloko ezalaki panafricanisme oyo ezalaki bomoko ya population ya Afrika ebandaki kotika Afrika lolenge moko kino ebandeli nango, donc souveraineté, mais aussi ebandaki kotala baculture na biso tozwaka yango depuis bakoko na biso depuis ndenge toyebi culture na biso ndeza oyo tozovivre lelo te et yango tomatisaki niveau, donc tolobaki que il fallait élargir les champs pour que tozwa non seulement makambo ezoleka na mboka, non seulement jeunesse congolaise mais jeunesse africaine po eloko wana ezala monene biso nyonso Afrika tokota na lisolo na biso pe toyeba malamu nde olobi tosula toyeba malamu nini ezotungisa biso mpona kopesa basolution na makambo wana. Président tolandi bino na bokebi malgré introduction ndenge vraiment molai mingi ntango bolobi bamemelaki biso bolobi ke bamemelaki biso jusqu'aujourd'hui Afrique eza vraiment indépendante bolobi bamemelaki biso maye moko ezali toujours ko maintenir biso na état oyo ya dépendance banani bamemelaki biso mpo bandeko baolanda bakozala bosenga bayebake président alobi bamemelaki biso parce que batakaka toujours mabe na source banani bamemelaki biso maye ozo maintenir biso jusqu'aujourd'hui na kati ya dépendance. Matondo mingi ndeko eza clair que bamindele nde bamemelaki biso. Quand on parle de l'indépendance, on voit les gens qui nous ont soumis à cet exercice. Ça veut dire que coloniser biso bato wana baza bato moko bayebani ezalaki bamindele bato bautaki na bamboka mosusu mpona koya komema baculture to mpona bango ezalaki koédike biso lolenge ya bango ya kozala na bango, donc biso to apprendre lolenge na bango parce que selon eux biso ndenge tobandaki kovivre ezalaki ndenge elongo bani te, il fallaki biso to vivre na ndenge o bango baningaki. Ya mona pesa maloba baya ndeko na no tozala bango était na présentation organisation ya mayiwana pour kotala yango boye congrès wana eza vraiment makasi pe monene bozalaki na facilité ya revenir ya mona ba invité wana pe ko organiser maya monene wana difficulté to facilité wana bosalaki ezalaki vraiment n'était nini to koko soni bokotelaki na to bozalaki na facilité ya ko réunir et ya organiser mayiwana na organisation nyonso difficulté ezalaka kaka difficulté ezalaka makasi et surtout que soki bozolobela bosolo soki bozolobela makambo ndenge ebanda etina mboka mindele balingaka bongo te, donc difficulté ezalaki makasi en terme ya appui institutionnel, mais surtout bato moko bato misusu mpe na niveau ya instance bazalaki favorable mpona kokumba bagene parce que bagene baza bato bakoki il faut comprendre réellement place touti place tozokende nini tokosala mpona mboka na biso. Il fallaki koréunir bagene nyonso surtout na baétablissement enseignement supérieur pe universitaire oyo ezalaki facile te, mais na détermination tozalaki nango na ndenge tokanaki yango ifalaki tosala yango. Alors tosepelaki mingi na bato bapesaki biso maboko, évidemment tomonaki présence ya Mfumu oyo pe participation mingi ezalaki côté église tosepelaki makasi na ba jeune ya onde esalaki ke to participation ezala réussite makasi et esalema ndenge tokanaki esalema. Merci beaucoup président tatape rotoyebi tinete na bino matondo mingi to landi bita na moke binyoso kasi ita na mo mutuna moke par rapport ya ndenge bosalaki sélection wana ya ko paneliste ndenge bosalaki sélection wana parce que tu dis hasard biso soyo comprendre autant Mfumu ometi lisolo na lolenge okangisi biteni wana est-ce que bino moko pe na kati na bino ikambwani pe da kolobela bino na ndenge bosalaki sélection ya ba paneliste wana. Bon jeunesse nga nalobaka kaka ke jeunesse eza na babiloko mingi eza eyebi te problème eza bien que eza population ezoprésente énergie makasi volonté makasi en plus détermination,
mais ils aura toujours n'a pas problème et orientation où ils alaka parce que expérience est athée. Sélection à biso et salemaki kaka na biso mon côté. Ça veut dire qu'ensemble on a pas panélistes et surtout yambo canabiso en fumukusu évidemment batu mususu to bandai ko travailler na bango dans l'ombre. Ba mekaki ko sala ba choix ya ba panéliste oyo mingi ba simba ka balobela ka likambo etali panafricanisme parce que il fallait ko simba bato yo oyo quand même ba kopesa biso mbela ba kobeta mbela et que ba jeune ba ko se retrouver na makambo ba kokaki ko koloba parce que wana to sangana ki poto bela makambo ya politique te makambo ya ba parti politique te ya ba poids politique te mais to sangana ki to bela makambo ya mboka na muzindo nango mais aussi Afrique. Donc il fallait qu'il y ait la sélection moko oeza ya tina makasi oyo batu basimbaka makambo Italie Afrika na ba lolenge na nyonso surtout na culture na biso donc yango basungaki biso pour la sélection wana et yango monaki ke na fiche na biso tozalaki na bato efaki baya pour balobela makambo wana. Antonio Mipo to moni beto zatali sibinona que sélection ndenge salemaki vous allez être inspiré pour permettre qu'on organise Afrique mobile. Oui. Donc Afrique mobile qui a aucun gamapena. Tu vois, dans le cas il y a introduction à Pinotan Bozoya. Bososoli malamu été. Bah tuana ba yimeme biso lo lenge na bango, yango biso to tiki ya biso. Est-ce que lelo na ndenge bino moko bomeki ko sala par recherche pe na lo lenge bomeki ko s'informer. Est-ce possible que biso tozonga na lo lenge o ya biso tozale la kana kana? Possibilité en ezali? Oui, possibilité c'est la kana eloko nyonso. Ceux qui volonté ça. Ça veut dire que ceux qui peuple et lobby qui est il faut tozonga. Je crois qu'à un moment donné les président Mobutu avait parlé d'un retour à l'authenticité. Ça veut dire qu'à un moment donné, il fallait qu'il y ait souveraineté panafricanisme et comme à un niveau moko alikolo. Je crois que Kémy Seba Lobaki en Bandai Kolobango Mingi, to Bandai Kolobango Pe, là où le panafricanisme institutionnel n'a pas réussi, alors le panafricanisme de peuple peut aussi réussir. Ça veut dire qu'il faut panafricanisme et maintenant niveau na sommet dans ce qui, étant donné que Mboulamata Dinde a payé sa kaba droit, ça la et tout le monde a dans la chambre, ça la ba loi, où ils ont kamba cannabis, ba proposa kango, où ils ont adopté. Ce qui Mboulamata de lobby et matissa panafricanisme tina niveau wana pour que ba culture na biso ba biloko na biso nyonso ezonga et ben tozonga na ndenge tozalaki kala. C'est une question seulement que biso nyonso to comprendre place to outil et nini toko sala modernité ezelo komoko oyo na minisi oyo ekangi makasi mboka na biso et memeli biso ba culture mosusu oyo kokaki tokokaki kokota na katite. Je crois que bakolo bayibisaka biso ya malamu tozwa ya mabeto tika nyonso kaka tokokai kozwa ngo te po tokomisa ngo lolenge na biso tozala lolenge na biso ya kotambola bien que technologie et tout nous avons notre façon de faire les choses, notre façon de vivre avec tout le monde, avec la communauté. Alors na bandenge na biso ezaki bandenge moko efaki totika na nango tokoki kozonga c'est possible seulement soki mokili mo ça veut dire que la population va comprendre na ba kondi surtout que le lenge tozo keneza yango te alors faut tozonga na babiloko moko ezaki ba valeur na biso to chango liboso parce que na bamboka mususu tozomona ngo même la langue na bamboka na mususu soko ki eza langue na bango eza ba culture na bango photo sawo ya bango. Par exemple, Corée du Nord, au Bazo Benga, les gars, le président qui est dictateur, mais ceux qui totalipent malam, côté Moussou n'a volé, Moussou a fait respecter qu'il tire là-bas. Au Chili, l'autre, au 21e siècle, oui, Bazo utiliser technologie, Bazo n'a technologie, Makasi, instrument de guerre sophistiqué mais baza toujours na kitire na bango ça veut dire rien ne change ce qui tozongi na bandenge na biso tous vivre lokola nyonso na modernisation ndengeza rien n'empêche mais malgré ne lobby nyonso comme modernisé mais tout le monde la Chine a gardé quand même culture naïe oui. Tout le monde va pays lokola Russie a gardé culture naïe même de Botanie Corée du Nord donc pays nyonso doit garder culture non mais dans la grande puissance oui. Mais
biso sikoyo na kati ya Afrique to ba pays nyonso ya Afrique ya biso ya Afrique subsaharienne de perdre culture de perdre ba identité na biso nyonso to na to tiki yango to abandonner na nyonso mais vous avez que là penza et loko esengeli pena to ça la makasi pour to ko bon ko zongi ça pas na biso pe contact parce que tout le biona et en même temps pe contact spirituel. Il y a des photos se reconnecter les sous na kata makamna biso. Oui oui, c'est très important. Dernièrement na kindaki nazali na kamba. Na ba ndeko nangai à représentation d'étudiants, quelques coordinateurs, tout ça là qui sorti mon compte que dans ko visiter ko yeba pe lisolo parce que l'église kimbanguiste, quand je prends le tout, l'église des Noirs et tout ça, et ça a une connotation particulière. Une connotation particulière où les gens identifient ces églises comme si c'était du fétichisme, excusez-moi, comme si c'était des églises où il y avait beaucoup plus de la sorcellerie. Et et pour cela, ça nous a poussé à faire ces tours-là pour comprendre Nini Zalaki. Parce qu'il y avait aussi un ami qui était de l'église kimbanguiste. Tout ça qui descend Touana. Tout ça qui descend Touana, on est parti voir le papa Benza et puis tout le monde, et puis papa Simon. Tout ça qui vraiment va pèlerin, tout ça qui va tout Rwanamik. Et par là, on a compris beaucoup d'histoires. Moi personnellement, on a compris beaucoup d'histoires où Batumingi bazo négligé, Batumingi bazo comprendre bazo identifier, bah si identification moi qu'on est loko moko or peut-être et loko on est loko ou apporter lumière moi qu'on a makambo. Je crois que biso étant intellectuel musala mingi biso fa kito sala eza ko yeba au lieu ko tchadout liboso ko éviter mais kokota na buzindo pona ko yeba qu'est-ce qui a fait à ce que tu comme à niveau oyo et ce qui te tient esprit critique wana oh il faut to kende to comme sur terrain to yeba ndenge makambuiza to comprendre que ba lolenge na biso moko eza essentiel to zongela ngo parce que to perdre. J'ai compris vraiment l'histoire tant dans kenda ki kuna to na comprendre moi personnellement que biloko belé il faut to tchango liboso oh vraiment to bungisi il faut to tchango liboso pour na kozwa koyeba ba réalité mususu ya mboka na biso ba réalité mususu fasangi isengela ki peuple eyeba et s'adapter lolenge wana. Président tozaka na maloba olobi ke esengela ki toyeba or toyebi ke na ba mikili nyonso soki toke na orient to na occident bataka mingi motema na ba élite intellectuelle na bango parce que bango nde ba composer connaissance et ko permettre ba trouver ba solution na vie quotidienne na bango. Donc déjà bino betila bobi ke o esengela ki toyeba mais boyebi yango te sikoyo nini po etate bino élite intellectuelle po esengeli lelo bozala ba porteur ya solution na mboka na biso mais eso koma teta comme tous na capacité pour déjà ta koloba a obiki po esengela ki boye c'est que déficit ezali nini vraiment bo sengeli koloba to kotali sala bande ko bala na biso to na bakambi o bazo kamete ni wana institution ya maimatali bongo na institut supérieur to universitaire. Merci beaucoup. Je crois que niveau Oyefaki Koluka Batubaye histoire ou réalité, ce n'est pas seulement au niveau supérieur, mais je crois qu'il faut qu'il y ait un niveau moins élémentaire, une éducation nationale, parce que ce qui est à Poana au Lekio bien, ça sera un problème pour nos zonga. Et c'est toujours ces problèmes-là. Na ba histoire na biso tant que na ba classe ya C ba ndai kutangisa biso kaka ba Christophe Colomb. On a vraiment beaucoup savent l'histoire de Christophe Colomb, Livingstone, ba tebele même ba oya France nani Napoléon. Ba yebi ba histoire na bango ndenge bando mené ba guerre na bango. Mais ce que tuni bango malamu histoire ya Lumumba. Je crois que c'est peut-être certain. Et surtout, dans une histoire, il y a Kimpiavita. Kimpavita, merci. Et Nani Simo Kimbangu, Kimbangu, tout ça. Bah, histoire, on a bien malamute. Or, ils ont comment que ils sa originalité, na sens, na biso, na tradition, na biso. Ils ont qu'ils ont connecté. On ne peut pas parler de notre culture sans qu'on ait sa na batouana. Na ba histoire on est singila ki baïba et ça niveau moko il faut vraiment que
implémenter biloko wana si na niveau élémentaire o mutu azokola ayebi culture na ye ayebi banani bamena komba moko boye mpona tradition wana ezala respecté si kokoma na niveau universitaire ça lui sera plus facile parce qu'il a comprendre ye moko parce que na université comme niveau moko mutu akomi na badoute akomi na bacritique akomi koluka koyeba vous savez curiosité wana nde esengelaki biso toya koyeba na niveau toza mais je crois que soki abandi nango na niveau assez ça lui sera plus facile ya comprendre réellement makambo ndenge ezalaki olia kende kodécouvrir yango po badoute wana ezala na mutu. Ce que nous pouvons faire, j'espère que ngai nazana ta mingité parce que après un moment donné nazokende totika étudier internellement te batosu bazoya mais souvent nanani na biso na ndenge tozotambola yebisaka toujours bazolanda ba continuer moi ba pas moko biso tomenaki et j'espère que étant donné que tozalaki na mingi ya biso na kati ya congrès o bayebi ba histoire mingi c'est quelque chose qui va continuer d'ailleurs tokotia ba club ya congrès panafricain na kati ya beta donc on a congrès ba panéliste no so balobaki état que président ya betina boza na charge ya makasi na sima na bino maloba nini to maini oyo bino vraiment epesa kino to bokanga to moment fort na ba panéliste no so balobaki ba maloba nini oyo to mosusu ba ibaola na bino et puis ba étudiant so bazwa ki ta mosusu de ba côté ya koya na congrès ba moment fort. Il y a période où on est 3 jours, on est à contrat. Oui, bah moment en tout cas, Isaki, moment moko Isaki toujours bouillonnant parce que il y avait cette volonté des étudiants, cette manifestation, on a senti la colère des étudiants, mais cette colère qui, je le dis toujours, doit être canalisée dans l'orientation Moussousou. Il y avait une révolution, bah tu vas comprendre qui pena ba histoire ba Moussousou, bah comprendre que non, on est étudiant bah c'est révolutionnaire. Tozo là. Oui, panel nyonso ezalaki vraiment riche et nambo cannabis ba professeur Ebele balobaki il y avait aussi le professeur Luzolo Banza wa lobai makambo Ebele pour la justice bambi pour na makambo il y a ma vérité quoi non vous savez biso à la base c'était biso tozoyekola ezana bato ba yo kolisa biso oui ça veut dire que ceux qui bato ba yo kolisa biso malamu tokolana ndenge bango ba yo kolisa biso donc biso zana na bawana ça veut dire que ceux qui faut revenir na biso mingi alors bango faut poser doublement question pour revoir ndenge pe ya kotangisa na bango et il y avait aussi Fonkusu par rapport à Kaya volé wana tangu mutu azotangisa bino ayebisi bino ke bato ba détruire Congo c'est la classe intellectuelle donc élite intellectuelle nde mutu détruire et ça bato bazokende ba marché mais c'est élite intellectuelle so élite intellectuelle wana bango moko ye moko professeur pazawana sur place azo formé bino so réaction na bino ko vala ndenge nini tant mutu azotangisa bino c'est que non ils sont des mutu de détruire mboka parce que makambo ya pesa bino est-ce que boza na considération non oui au lobby question on est question mutu ya dozala na considération na ngote pour la personne parce que ce qui a zo le babon ça veut dire que yemoko ayebi maramni et salimi po bango ba détruire ça veut dire bango baza bato bayebi alors baza accès na ba information ebele o bakokaki ko apporter na mboka na biso étant donné que baza formé baza na privilège ya ko travailler ba place bisiki ebele o esengelaki basala makambo mutu ya pona mboka. Alors ceux qui basali yango te c'est pour dire que bango mutu abebisi parce que biso mutu bebisi parce que biso mutu yebi bao ba yebi te toko condamner bango te donc bango nde bao ba yebi te fa ba tambola na o biso to ngai to proposer bango biso to proposer bango eloko eza mutu ya makasi te na lobara toujours ba enseignement nyonso ba pesi biso ba connaissance c'est une connaissance ba connaissance eza biloko biso tozo croire nango parce que eza biloko ezo sala en sorte que mutu abima après bétide na ye ayebi mo eloko à travailler na ba connaissance wana. Ce qui est maintenant plus pire, c'est la mauvaise foi na bango oyo ba bon sens ezate likola ba connaissance. Ça veut dire que ayebi eloko wana eza mabe mais azo sala ngo. C'est ça les problèmes. Biso déjà formés dans ces pays, il y a des professeurs aussi qui ont ces bons sens.
mais baza mingi te ebele baza na bacorruption ebele bazondima makamoko eza malamu te yango nde ezodéforme ezobebisa population na biso étant donné ke bayebi baza bato tellement bayebi bakoprotege bao bayebi te. Alors mauvais sens esali ki basala oyo bakosala, ça veut dire que nde place wana spiritualité mpe ezokoya makasi parce que hormis être un professeur où on a beaucoup de titres, on est gradé, on a cette compétence, on est connu, on voyage partout, on a proposé des lois dans notre pays, on a fait beaucoup d'histoires pour notre pays. Il faudrait aussi avoir des bonnes personnes, des personnes qui ont ces sens-là de faire développer notre pays. La spiritualité, parce que Moutou a toujours spirituel, a Moutou a principe, mon corps est spirituel, hormis le principe, où a rota mon an, l'ulenga Moutou, a ébiqué ceux qui n'a manipulé, n'a memi, étudiant na nenga boye, ou bien na zumbongo, amboko, na kenango boye, spiritualité n'a pas permettre de ça. Alors il faut chaque fois éviter rapido. Donc je crois qu'au-delà de tout, il faudra aussi une spiritualité, parce que baza batu o bayi ba connaissance moko comme pouvoir na maboko na bango o bazo sala ni spiritualité congolaise nyonso, mais il faudrait aussi bazana dose wana bon sens akolobaki nzela oyo nde na zimbongo nango il faut na sala ngo il faut na longola ndambu te pour que lobi so ke bukani ngama na le kanzela wana et yango nde esenga bato nyonso baloba bato batangi nde bazobebisa mboka. Je crois que bato wana biso tozo croire toujours na ba connaissance parce que ça ba connaissance to peut qu'on négliger en côté, mais ba connaissance wana il faut aussi ajouter na ba bon sens na ba spiritualité. Il faut mutu moko pa zo comprendre makambo oyo azol salela makambo azoloba. Merci beaucoup président. Beaucoup pe maman muke loka bosimbete na spiritualité de biki za ramune na makas to ina on était ni ya régie bosunga biso na élément ya professeur Lusolo Bambi pour interpeller qui est intellectuel tout ça on a président pour en attendant président à quelle économie bazo moi muke ta européenne ici la régie. Le professeur Lusolo Bambi va justement nous parler de la justice transitionnelle face à toutes ces années d'agression. Comment obtenir réparation pour les Congolais? Professeur. « 10 minutes, hein. Mesdames et messieurs, bonjour. Cher Kémy, cher Mandela et autres, honorable Excellence, distingués invités, chers camarades étudiants, ce forum qui a commencé sur le panafricanisme intervient à un moment clé où la République démocratique du Congo sonne ce clairon contre toutes les atrocités elle-même et son peuple a subi pendant 30 ans, dont les bilans a été exposé par mes amis prédécesseurs. Bilan économique, bilan écologique, bilan social catastrophique. Et tout à l'heure, permettez-moi, mon retard dû par le fait que j'ai pris part à la cérémonie d'ouverture du Forum sur les réparations qui a été ouvert par son Excellence, Monsieur le Président de la République lui-même. Je l'ai entendu. J'ai entendu des cris du droit à la réparation. Que faire de tous ces crimes qui ont été commis en République démocratique du Congo avec tous les dégâts? Le dégât direct, on le vit, ces désordres. Ce sont des dommages indirects que toute la population congolaise subit.
Mais nous sommes une société organisée. Nous sommes un État en droit et un État de droit. Réflexion. Lorsqu'ici dehors, un camion percute volontairement un monsieur, une dame, ça va soulever une émotion populaire. On a tué une personne. Mais lorsque dans un quartier, on tue 10 personnes, une grande émotion, il faut la justice. Mais lorsque la même personne qui a tué une personne, on a réclamé justice. 10 personnes, on réclame justice. La personne tue 100 personnes, on réclame justice. Mais lorsque la personne tue subitement, comme ça, dans un quartier, 10 000 personnes, au lieu de l'inviter à la justice, on l'appelle à une négociation. On dit non, il devient dangereux. Le paradoxe, tuer une personne, justice. Tuer 10 personnes, justice. Donc, plus on tue, mieux on vaut pour faire la politique, négocier et occuper des fonctions. On ne peut pas fonder un État de droit sur cette forme d'injustice. Voilà pourquoi le million, lorsque on a 10 millions de personnes, 10 millions de morts, quelle est la réponse? Et c'est simplement la justice. À travers le monde, beaucoup de pays ont connu des conflits armés. La technique est que lorsque on sort du conflit, ou on veut sortir du conflit, le tissu social a été déchiré. Les Nations Unies, l'Union européenne et la science du droit ont mis en place une politique qu'on a appelée la politique de justice transitionnelle. La justice transitionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de réponse par rapport aux crimes que nous avons connus au Congo. Le principe de la justice transitionnelle, c'est mettre en place les mécanismes judiciaires et non extrajudiciaires pour réconcilier une population. Et ces mécanismes passent par 4 piliers. Premier pilier, la vérité. Il faut que le peuple congolais... Mieux, parlons d'abord de la théorie. En général, un peuple qui a subi des atrocités a besoin de connaître la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu tant de morts? Qui ont été responsables de cette situation? Commission Vérité, Réconciliation. Le cas de l'Afrique du Sud est un cas exemplaire de recours à un forum, une grande commission Vérité, Réconciliation, parce que le peuple a le droit à la vérité, de connaître la vérité. Deuxième pilier, c'est le pilier des poursuites judiciaires. Le pilier des poursuites judiciaires veut que, à l'occasion des conflits armés, tous ceux qui ont été responsables des crimes les plus graves puissent rendre de compte à la justice. Et ceci, généralement, gêne le recours à l'amnistie, parce que souvent, quand on sort d'un conflit, la première chose qu'on met à table pour une réconciliation, c'est l'amnistie des crimes. Le deuxième pilier des poursuites judiciaires, généralement, c'est un pilier qui est très difficile à mettre en place dans la justice transitionnelle parce qu'elle appelle la redevabilité, la responsabilité des poursuites judiciaires, nationales ou internationales. Ça, c'est le principe classique partout. Troisième pilier, c'est la réparation. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut que les victimes soient réparées. L'État, donc, doit mettre en place des structures de réparation des victimes. Comment réparer les 10 millions de victimes congolaises?
Je dis 10 millions, mais c'est plus. Les victimes directes, c'est 10 millions de morts. Mais les victimes aussi directes, mais vivantes. Les 5 millions de personnes déplacées internes, qui ont quitté leur maison, qui sont allées partout. Et les 5 millions de déplacés externes, qui se sont réfugiés dans les pays limitrophes. Oui, 10 millions, 5 millions, ça fait 20 millions. Sur une population de 100 millions, c'est 20% de la population. 20% de la population qui est affectée par cette guerre de 30 ans. Troisième pilier, c'est la réparation. Et le quatrième pilier, c'est parmi les piliers les plus importants, sont les garanties de non-répétition de la guerre. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'État peut prendre comme mesure de réforme pour que la guerre ne se répète plus? Alors, ça, ce sont les principes. Je m'adresse à la jeunesse. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, pas nous, dans la salle ici, 30 ans, sont nés pendant la guerre, ont grandi pendant la guerre, et vous étudiez dans les conditions particulières pendant la guerre. Il est rare qu'on ait des étudiants qui aient 30 ans. Ça arrive, mais c'est rare. Vous êtes entre 18, 19, 24, 25 ans. Vous êtes donc, d'une manière ou d'une autre, des victimes collatérales de cette guerre de 30 ans, parce que la gouvernance de notre pays a été affectée par cette guerre-là. Vous savez combien coûte la guerre par journée? Une journée de guerre, ça peut coûter $1 million. Une journée de guerre. Maintenant, quand on multiplie cela de manière épisodique, mais globalement pendant 30 ans, vous imaginez combien la gouvernance congolaise a dépensé pour faire la guerre et l'impact de cet argent perdu sur la vie économique et la vie sociale. Le préjudice important. Je vous ai donc montré qu'il existe à travers le monde une théorie qu'on appelle la justice transitionnelle avec 4 piliers pour sortir de la guerre. Il y a aussi le devoir de mémoire. Maintenant, concrètement, pour la République démocratique du Congo, quelle est la solution pratique? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? C'est que depuis 2022, l'autorité suprême du pays, le gouvernement, a pris la décision de réfléchir sur une politique nationale de justice transitionnelle. C'était la volonté politique de son excellence, le président de la République, chef de l'État. Pour ce faire, les Nations Unies et le ministère des Droits humains ont mis en place un comité scientifique d'experts chargé d'élaborer une politique nationale de justice transitionnelle pour la République démocratique du Congo. Que prévoit ce document? Parce que ce qui a été proposé en 2022 a été finalement adopté en Conseil des ministres, je pense que c'était le 23 mai dernier. Mais le projet de politique nationale de justice transitionnelle en RDC prévoit quoi? C'est que, premier pilier, la vérité. Nous avons eu une commission vérité et réconciliation en 2003-2006 qui avait échoué. Donc jusque-là, depuis 30 ans, les Congolais ne connaissent pas la vérité. Pourquoi les gens sont morts? Lorsqu'on regarde ce qui se passe à l'Est, ces pauvres mamans, ces dames, ces enfants qui courent, mais pourquoi? On dit Génocoste a des gains, a des fins économiques. C'est un élément de réponse. Mais le peuple congolais a besoin de savoir. Le peuple a droit à la vérité. C'est pourquoi dans ce document, on a proposé l'institution d'une commission vérité nationale et des commissions vérité provinciales. Donc la commission vérité sera décentralisée. On crée les commissions vérité et réconciliation dans toutes les provinces où les crimes se sont commis. C'est dans ce sens-là d'ailleurs qu'après moi, ma collègue Joséphine Bitota viendra partager avec vous l'expérience provinciale de la justice transitionnelle au Kassai central pour le phénomène Kamunansapu. Donc, la vérité. Mes enfants,
nous devons connaître la vérité parce qu'on ne peut pas construire l'avenir si on ne connaît pas la vérité. On a le droit de savoir pourquoi les gens sont morts. On dit, il y a beaucoup de formules de sortie de crise. Il y a beaucoup de formules de sortie de crise et de réconciliation. Le principe, c'est que le tissu social est touché, nous cherchons la réconciliation. Mais la réconciliation, on ne peut pas aller dans la réconciliation si on ne connaît pas pourquoi les gens sont morts. Donc la vérité. Commission nationale et commission provinciale. Parce que Makobola, Kasika, Mwenga, Kamituga, Kishiche, il y a eu des enterrements vivants, des viols, de tout ça, mais on doit savoir pourquoi. La deuxième chose, le document de la politique nationale de justice transitionnelle propose le volet poursuite judiciaire pour la redevabilité de tous ceux qui ont commis des atrocités. Et pour la redevabilité, on a regardé actuellement le texte du droit congolais. La justice militaire existe, la justice civile existe, mais il n'y a pas assez de textes organisant ces poursuites-là. D'ailleurs, la loi de 2013 sur l'organisation judiciaire confère la compétence de poursuite de ces crimes-là sur le plan interne à la Cour d'appel. Donc, ce sont les justiciables de la Cour d'appel qui peuvent répondre des crimes et les justiciables de la Cour de cassation. Les députés, les ministres, les honorés, tous les hauts responsables ne peuvent-ils pas être poursuivis pour crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité? Le projet propose l'institution, par exemple, d'une cour pénale spéciale. Parce que, voyez-vous, on est allé sur le plan international, on a ratifié le statut de la Cour pénale internationale pendant cette période de guerre, parce que la ratification s'est faite en 2002. La Cour pénale a commencé ses actions 2004-2005, mais jusqu'à aujourd'hui, elle a poursuivi combien de personnes? 5 personnes. Est-ce que la Cour pénale a été dissuasive dans son action? Certains condamnés de la Cour pénale internationale ont repris la rébellion aujourd'hui, ont repris les mouvements rebelles. Donc, nous avons un problème d'organisation des poursuites judiciaires dans notre pays. Les juridictions militaires ont essayé de poursuivre quelques-uns, mais on n'a pas suffisamment obtenu de la part de la justice congolaise la poursuite de hauts responsables des mouvements armés. Bon, les juridictions militaires ont encore prononcé quelques condamnations, mais d'une manière structurelle, l'idée centrale, c'est de solliciter la création d'un tribunal pénal pour la République démocratique du Congo, créé par le Conseil de sécurité, à l'instar du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a été installé à Arusha, parce que la grande indépendance de ce tribunal-là nous permettra d'identifier tous les acteurs nuisibles pour le Congo depuis ces 30 ans qui nous ont endeuillés. Et ce tribunal pénal international, avec le soutien des Nations Unies, sera vraiment indépendant. À défaut du tribunal pénal international, aussi nous sommes allés à la Cour pénale internationale. Mais je dois avouer que la Cour pénale n'a pas donné des solutions satisfaisantes. 5 détenus pour 20 ans, et puis son action n'est plus vraiment dissuasive. Les juridictions congolaises, les juridictions militaires essaient de faire quelque chose, mais dans le projet, nous proposons la création d'une cour pénale spéciale. Dans le projet, nous proposons des chambres mixtes à la Cour de cassation pour rattraper les hauts dirigeants des groupes armés, peut-être même aujourd'hui certains devenus ministres, devenus députés, devenus sénateurs, mais la manière de les interpeller, c'est rendre opérationnelle la Cour de cassation, parce que naturellement, cette Cour de cassation est leur juridiction ordinaire. Il y a un principe dans les poursuites internationales qui est le principe du défaut de pertinence, la qualité officielle. Ça signifie la Cour pénale et normalement les juridictions congolaises, quand ils poursuivent quelqu'un pour ces crimes-là, ne tiennent pas compte de sa qualité officielle. Toutes les fonctions officielles
que vous connaissez peuvent être occupés par quelqu'un, mais lorsque on le poursuit pour crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide et crime d'agression, enfin, crime d'agression, ça c'est un avenir, on verra comment ce crime-là va être mis en application, mais les trois crimes classiques, crime contre l'humanité, génocide et crime de guerre, en principe, lorsqu'on poursuit quelqu'un, on ne considère pas sa qualité officielle. C'est le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle. Le troisième volet, c'est le volet réparation. Qu'est-ce que le Congo fait pour ce volet? Et là, je viens de la salle à côté, où le FONAREV, le Fonds de réparation des victimes, a tenu une conférence ouverte par le chef de l'État. Je salue l'implication de la distinguée Première Dame pour le volet réparation, parce que la loi de 2022, cette loi a été quand même rédigée sous son parrainage. Nous avons donc au Congo une loi depuis 2022. Je pense que c'est la loi du 26 décembre 2022 qui consacre une réparation pour les victimes des violences sexuelles et les victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Deuxièmement, à l'occasion de cette loi, la Première ministre a pris un décret créant un fonds de réparation des victimes qu'on appelle le FONAREV. Donc le Congo, par rapport au pilier réparation, est déjà opérationnel dans la justice traditionnelle. Ce qui reste à faire, c'est consolider cette institution de FONAREV pour que toutes les victimes, alors toutes les victimes, puissent être prises en charge. Et en particulier, les victimes de l'Est dans les parties non occupées, en attendant que la partie occupée puisse être libérée. La réparation est à charge de l'État. Tout État doit prendre en charge ses victimes. Notre pays a attendu depuis 1993, jusqu'en 2000, mais le pays a attendu en 2022. Depuis 3 ans, notre pays a pris la responsabilité de commencer à réparer les victimes. Et la loi existe, et l'institution créée existe, le FONAREV. Le quatrième volet, le dernier, ce sont les garanties de non-répétition. Pour les garanties de non-répétition, on peut dire qu'il y a eu une loi sur la réforme de l'armée, la loi de programmation militaire. Il y a eu une loi sur la réforme de la police. La réforme de la sécurité attend une loi. Mais la grande réforme, c'est la réforme de la justice. Il faut que la justice congolaise réponde à la préoccupation. 30 millions de morts, que dit la justice? Quelles sont les dispositions, les mesures qui sont prises? C'est cela un peu le paquet de la justice traditionnelle congolaise. Et s'agissant du devoir de mémoire, comment savoir ce qui s'est passé? Comment vivifier la mémoire de tous ces crimes-là pour que cela ne se répète pas? Vous vous rappelez, il y a eu aussi des crimes à Kisangani. 2 pays étrangers, en y compris toujours le Rwanda, sont venus se battre sur le territoire de la République démocratique du Congo. 2 pays étrangers, soutenus par leurs mouvements armés. C'est les crimes de Kisangani. Bon, là, nous sommes allés à la Cour internationale de justice. Discussion, on a consenti, on a condamné l'Ouganda et on a consenti un dédommagement, je crois, de 325 millions. L'argent a déjà commencé à être versé. En dépit des difficultés que nous connaissons, congolaises, sur la gestion de ces fonds des crimes de Kisangani, le principe est que ce fonds existe. Et ce fonds doit être mis à la disposition de manière transparente à toutes les victimes de Kisangani.
En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Je pense que les Congolais, nous devons nous regarder en face, quelles que soient les options politiques choisies. Nous devons tous arrêter le temps pour convenir, nous mettre d'accord, apporter une réponse aux millions de victimes, à 10 millions de victimes. Nous ne pouvons pas construire une société, nous ne pouvons pas nous réconcilier parce qu'il est important de nous réconcilier sans recourir aux 4 piliers de justice nationale. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation tant qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice quand il n'y a pas de réparation. Il n'y a pas de justice quand il n'y a pas de réparation. Il n'y a pas de réparation sans pardon. Ça signifie sans que les uns les autres se pardonnent. Et il n'y a pas de pardon sans vérité. Donc, la réconciliation, c'est une formule mathématique. La réconciliation égale justice plus réparation, plus pardon, plus vérité. C'est ce qui fait un peu cette formule classique-là qui peut nous permettre de sortir aussi en cette situation de crise. Pour la jeunesse, j'aimerais dire que je suis en presque mes dernières années d'enseignement de droit, où j'enseigne depuis 86 en tant qu'assistant, depuis bientôt 40 ans. Je parle de la justice. J'ai vu des étudiants devenir avocats, devenir magistrats, devenir ministres. Je pense que pour notre jeunesse, ce qu'il faut pour demain, c'est chercher une société fondée sur la justice. Vous êtes nés dans une période de traumatisme. Le Congo, qui est votre pays que vous connaissez, aurait pu être différent si ce Congo n'avait pas été impacté par ce conflit. Mais entre-temps aussi, lui-même le Congo, votre Congo, notre Congo, que nous vous léguons, nous les jeunes, doit être fondé sur la justice. Il y a quelque temps, la devise de ce pays, c'était paix, justice et travail. Que la paix donne la justice, que la justice donne le travail. Mais depuis 2006, la Constitution de 2006 a tout changé. Cette Constitution a aligné comme devise d'abord la justice. La justice, la paix et le travail. Donc que la justice règne au Congo pour que cette justice-là donne la paix. Donc il n'y a pas de paix sans justice. Ne pas rendre victime et justice aux 30 millions de victimes, c'est trahir notre devise. Justice. Que la justice donne la paix et que la paix donne le travail. Si les jeunes, vous recherchez une société fondée sur la justice, fondée sur l'égalité des chances, fondée sur la transparence, le Congo de demain sera le Congo de notre rêve. Donc je demande à la jeunesse de se déclarer comme une génération justice. Une génération qui est fondée par l'esprit de justice. Parce que nous, les aînés, nous, les parents, nous avons eu des difficultés à faire régner la société avec justice fondamentalement. Avec la justice fondamentalement. Et c'est cela le combat d'aujourd'hui.
Et ce combat part bien de ce traumatisme de guerre. Ce traumatisme a besoin d'une réponse de la justice transitionnelle. Et c'est ce que le président de la République vient de déclarer. Il n'y a pas de paix sans justice. Que tous les accords que nous allons convenir pour promouvoir la réconciliation, que ces accords-là prennent la justice transitionnelle comme le socle pour que la vie des Congolais ne soit pas utilisée comme des marchepieds pour atteindre certaines fonctions. Donc la conclusion de conclusion, c'est que vive la justice, que vive la paix, que vive la réconciliation. Merci beaucoup. Merci, professeur Luzolo Bambi. Camarade D, Désolé. sans esprit. Zéro. Ok. Tant que vous avez sans esprit zéro. Bandeko bazo la nata musu baza na ndimbola vraiment clair et pour une explication claire ça. Sans esprit zéro, il y a encore l'imbolani. Merci beaucoup. Je crois que Zaki camarade, il y a un professeur qui nous a expliqué des acquis des opprimés. Et après, les étudiants n'andenge bandai kotambo axi esprit sans esprit zéro. Et ça seulement quand ils ont poussé moto. Azala un peu déterminé. À l'ongola bobangi. Parce que ce qui ne risque rien à rien. Ce qu'on ngozo loko ngozo aux anangoposa, il faudrait aux la revêtir la force. Il y avait, je crois que placement au lobby, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc ce qui est esprit nayo, ils a vraiment oyuko zalangote za nakati nayote, babiloko biloko salango malamu te. Ndenge toza awa izana ba sens mususu oyo zo comprendre que babiloko mususu oyo ko salango na profondeur, il faut izalaka na esprit nayo. Il faut obikango au plus profond de tout. Et il faut un exercice esprit pour que on réalise on pour ça. Ceux qui ont exalté en tout cas aux âmes tout monde azanae kaka bongo mais peut-être molimo kufakala ou azo comprendre te ou azo sala et comme neti ndenge mona mutaliboma. Président tous sont na makama spiritualité pour beaucoup bande bano ba pona fumukus kota lelo Afrique dans une Congo particulier mboka ko bino bozali au bozali le mokambi étudiant to importaka kirdan. Peu importe à 90%, il y a des autobus qui là-bas, peu importe à Libana. Et l'élite intellectuelle Azali ou Bazali n'a pas capacité à trouver ma solution, la vie quotidienne la vie. Est-ce qu'il y a un côté sur balle dans sans esprit zéro? Parce que tu as eu connaissance, mais tu as cocaté pour matérialiser. Oh, tu as eu, tu as mis ça et la vie, et puis nous allons pour ça. Merci beaucoup. Je crois que tant na zongi na marambo fumoku sabanda ekoloba alobela ki eloko moko abi na ba domaine tozanango. Ça veut dire que ceux qui tozosala, il a même cité c'est des listes mécaniques, il faut ceux qui comme à niveau universitaire tozala capable il y a pour ça la mutuka. Donc il faudrait pas aussi ici na domaine wana mais to ebi lokote to tikalika ko réparer ba o biloko bazo sala côté mususu ko étudiant pour en réparer mais faut to comme na niveau moko to koki ko sala oui et loko wana eza mutu ya mingi mais comme je le disais tantôt implication il y a batunios c'est pourquoi to bandi na ba démarche il y a panafricanisme ou des démarches et faire révolter quelques personnes et surtout les étudiants à niveau à niveau il faut comprendre on a sens dans mon to kika te ko vandara to importaka ba richesse na biso côté mususu et bango et to exportaka plutôt ba richesse na biso côté mususu bango ba to banda ko importer ba biloko to koki awa o bazozela ba matière awa et puis bazo qui est dans côté mususu pour bâtir de la biso na ndenge moko et ba tarifier biso. Donc ça veut dire que c'est une implication oyo biso se faut comprendre. Le plus grand problème dans la vie même dans notre pays c'est nous d'abord, c'est les hommes. Nous sommes à la base de tout. L'autre fois j'ai donné un exemple, je disais plutôt aux ana cantine ndé to kindaka kosokola ou bien cantine à mayo c'est là ngo so basani musala. Ils ont les doucement comme qui au Tchemaï mais ils ont sointé ils ont quitté ils aussi là ils ont Tchamaï
yango ezobima côté mosusu. Alors mutune ya rotuneza est-ce qu'il fallait qu'il kobakisa mai kotondisa sous makasi ou bien kobambana libusuana après kochamani. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un déficit où nous devons d'abord réparer. Parce qu'à chaque fois que nous devons donner une connaissance, et bimi, à chaque fois que tu es formé, parce que moi je disais autrefois, ça ne sert à rien de former un grand nombre de gens qui ne servent rien à la société. Combien de jeunes ont fini l'université? Ils sont là. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Ça veut dire qu'ils sont des produits qui ne servent rien, qui ne servent à rien à la société. Oui, c'est une bombe à retardement parce que après, dans le l'autre côté, ça veut dire que ce qui orientation, je rentre toujours là-bas, s'il n'y a pas une orientation, si on n'utilise pas cette jeunesse pour la reconstruction de notre pays, il y aura d'autres voies qui va utiliser cette jeunesse pour la destruction du pays. Donc toujours, il y a un domoni bagène de l'eau et belé. Ils ont milangwa, ils ont kuluna, ils ont marambo ebele belé parce qu'à un moment donné, il faut comprendre politiquement quoi rezoa bango ko réaffecter bango na société ou bien ko pesa bango babiloko ba ko salela ezate. À un moment donné, nous rentrons dans ce qui est responsabilité ya bato bazo kambato. Ça veut dire quand je vais au kambeza bisonyo moi à mon niveau je dois faire ce que je dois faire pour qu'il n'ait évité babiloko oyo tozo ezokomaka ekomela biso. Au niveau pe alikolo à chaque fois il faut mutuna mutu ape sa meilleure naie pour que babiloko ezokoma na mboka na biso ekomate. Parce que soki kaka toza bongo soki kaka toza na bato oyo bazokamba me bazoyeba te finalité za nini tokotikela mpona bagene parce qu'on nous dit toujours que avenir alobi biso toboyaka avenir eza lelo mboka nini obo tokotikela ngo bagene o biso tozoyeba avenir alobi parce qu'après un moment donné tout ce qui se prennent aujourd'hui comme décision tout ce qui a traité nyonso décision nyonso eza babiloko oyo bato bazwi yango bakotikela libela wana te bakokende bamosusu bakoya soki bao baye oyo baza baheritier nde tozobenga bango baza formé te mais lobi nayebi te peut-être mboka oyo ozali sous-divisé makasi. Donc c'est quelque chose où déjà ça revient à prendre cette jeunesse, ça veut dire toute une population, faire un rétro de ce que nous avons, ce que nous sommes, et aussi voir l'avenir, qu'est-ce que nous pouvons donner, les meilleurs de nous, pour que jeunesse ou la jeunesse moko lobby et la problème tout pour les lots déjà un problème et lobby est comme un sous-pipi. Président Osaka Nabino par rapport à Matoto Loba Awa, tant que vous avez sikoyo ba étudiant ndakisa ya États-Unis, ba étudiant d'accès à France, ba étudiant d'accès à Chine, bazo koma na ba capacité à komisa de la bisa le bango moko, ozo pesa ba solution, ozo kotombola pe ba économie na bango. Bino ozali bokangi mutu ya ba président ya ba étudiant congolais. Tant que bomona ka sikoyo ba collègue na bino ba étudiant ba mboka wana, bazo faire face et puis bazo sala bokas pour kotombola ba mboka na bango. Bomi lobelaka nini? Bosantaka ndenge nini etaki mokambi bozo na charge ya makasi intellectuelle na biso ni ekobo. Et puis ko bakisa bino pe lisusu na kati wana mingi pe ya bandeko na biso ya mboka to pe Afrique bakei pe na mboka wana batangi pe na ba université wana mais tant bazo zonga bazali na impossibilité to pe na capacité ya kotombola pe mboka ndenge sengeli kwa kotombola. Merci. Je crois que eza moko ya ba motivation et ça là qui est biso to zo ba responsabilité na kati ya o eza lisanga ba étudiant parce qu'on s'était dit que toya pour toute la ligne to ko apporter par rapport ya ba ambition o to zanango na eloko to ningi to sala ce qui a été ça. Mais dans notre pays il y a toujours un problème où tout recourt toujours à la politique. À chaque fois que vous voulez proposer, à chaque fois d'ailleurs que vous proposez, à chaque fois que vous faites quelque chose, il faut ça là pour certains la gloire et abattement comme ce que ça là on a gloire abattement comme était. Vous allez contraindre parce que vous ne musikate parce que au sali en haute ndenge bango baninga qui est salé. Je disais tantôt c'est pourquoi il y a ici un mouvement Oyo, il y a congrès,
et kangamité mais c'est le mouvement moko ebandi pour que ait pallier na ba problème wana nyonso parce que nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs à respecter, nous avons nos droits. Ça veut dire que ceux qui te continuent à l'université, il faut que na capacité intellectuelle ya la productive na marché. Donc ceux qui capacité ont les alors tout ça les côté. À chaque fois c'est une rétrogradation, ça veut dire chaque fois toujours il y a na université. Donc ils ont un cercle moko multifois les capra bima après ici. Et tout ça, ça fait mal. Donc ça fait mal tant que tout le monde a battu na mboka mindele, bazo salo bakobai kosala. Mais il faudrait tous à la vraiment exigeant pour que bakondi ba comprendre ba sa politiquement ils ont permettre ba jeunes ba comme à niveau on a surtout ba jeunes les élites de la nation. Je crois que ndenge ndekopé à lobby makambu ya bateau bazo tinda. Ça, c'est vraiment une politique où il faut ça en sorte que tout le monde a bilo. Ça veut dire que ceux qui sont dans la capacité, pour transmettre. Mais à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui sont revenus, mais ils ont ce qu'on a intérêt, ils ont abandonné. Et à côté de ça, babilo ko mususu te na nani parce qu'il y a bombi connaissance pour na mususu pe aninga koma. Là, je prends l'exemple de mon professeur, qui est mon DG aussi, le prof Kabassé de Yenga, où Aza spécialisé dans le domaine il y a satellite. Il a même proposé mettre un satellite en orbite. Mais jusqu'à présent, pas moyen, ils ont réuni karaté pour qu'il y ait Tchango. Et pourtant, le projet, c'est un projet où il y a et ils ont mingité en Boko à chaque fois, ils ont la détourner. Ça veut dire que d'une part, il y a une volonté, dans le bon sens. Il faut comprendre que mboka eza business nangati eza communauté moko il faut tout chabango à un niveau parce que ceux qui tout sali en côté ça en va de notre responsabilité mais aussi de la génération qui va rester après parce que après eza mboka na biso ceux qui to qui même bana même batnyo so ba lo mboka na ngai ceux qui to cha on a niveau moko te o tozo ningate pour un intérêt na biso personnel. Demain après demain, qu'est-ce que nos enfants diront? Parce qu'après ceux qui sont en bakondi, tant que bana baroya na bakombo, je m'excuse na bakombo na biso. Papa nanga leka azalaki nani azalaki qu'est-ce qu'il a fait pour que pays oyo mboka oyo yanga et comme à niveau mo na kutango malamu. Donc quelque part tozozonga kaka na politique moko oyo ils a mis en place des volontés, il y a des institutions. Parce que les grands R, je l'ai dit toujours, les grands R, les grands responsables, c'est l'État congolais. Président de président de Kamoko, dirigeant ou à la mabé, tout à la facilité à détourner, et ça pour la spiritualité, mon côté pour empêcher Bango, ou soit été gardé fou pour monter à poser acte à Mabété. Ce qu'on fait mon cousou parmi les panélistes, Balobi, et l'autre chose dans la biso baïndo, pour tout comme à l'Iboso, tout concurrencer étudiants ils ont manque de spiritualité. Christian Song a dit l'Afrique est en guerre. Ils ont la guerre économique et puis guerre spirituelle. Tu éviter ces lobbies président. Quel genre de spiritualité? Pour les lobbies, connaissance autour la capacité à matérialiser pour l'année biso pour exporter, pour rendre l'économie plus puissant par rapport à la Mboka na biso c'est un pays qui a diverses religions. De par nos lois, bapesi biso moyen mutu nyonso indépendamment il y a tribu tonani a adhéré na religion oyo ya monique eza mutu ya ponaye. Bamsusu pe na mboka na biso baza na religion moko te bavande na ndenge na bango donc eza obligation te likambo ya spiritualité eza likambo moko oyo mutu na mutu fa sosola ye moko nini azangi nini fo azwa eloko ni eza mutu ya pona. Moi je crois seulement que par rapport à la religion et à la spiritualité
moi personnellement, je ne sais pas et je ne saurais pas proposer ou conseiller. Parce que eza likambo molimo eza mokambia ozo kamba belé oui wana eza ngai nga par exemple so na lobi naza na spiritualité na nga on a trouvé que eza bien pona kusala nesi be évangéliste toro yo loba non moi je trouve qu'il faut to kende na boye mais eza eloko moko te oyo ngai nakoluka naloba il faut vraiment parce que eza likambo ya spiritualité chacun a son histoire avec l'être spirituel ayebi ndenge nini ako interagir na ye et eza na fort na ye moko nda koloba moi je crois qu'il faut na kende parce que namoni eza bien wana donc eza eloko moko il faut mutu na mutu asala choix na ye mais en dépit de tout, ce que moi je vais dire, et je pourrais dire, ce que nous devons faire de notre mieux pour revenir dans ce qui était nos traditions. Parce que dans quelque chose, dès notre départ, vous voyez, au moins ceux qui avion, ou bien, disons avion et sali, décollage moko à ma base, ça a moi problème. La plupart des fois, on a et après, et toute année, c'est un problème. Donc, mon décollage, tout ça là qui, tout ça moi je crois qu'il faut tout revoir, tout revenir dans le total. Quelque part, on a perdu quelque chose. Même c'est même la raison pour l'Afrique, c'est même pour les cas pour l'Afrique. On a perdu quelque chose dès le départ. Président. Et c'est quelque chose nous devons faire en sorte que ceux qui sont dans la recherche, ceux qui sont dans la bêtise, ceux qui sont dans tous les domaines de la vie, Président, Bozoloba et l'homme monko ya mutu ya makasi. C'est important. Na tant de politique, tout le monde a que la politique autour de ça même au bas ça na katambo na biso, tondi mabiso banso et déjà importé. Ce que le ma kapitali science, na ndenge bazo tang c'est la biso lelo, nous ba nyoso tout est importé. Ko bana même na système éducatif na biso. Le programme est à l'UNESCO et il pas na biso. Le biso to gérer en pété. Ndenge bana bazo batangela aw. Donc tout le monde qui nyoso on est malamu te. Alors qu'il y a une colonisation, de esclavage. Tant que pour esclavagiser, il y a un moment où on a si on peut permettre de manipuler. Donc, nous avons des choses dans le lobby et le sein à tous zones. Nous avons des valeurs ancestrales et tout ça. Nous avons des valeurs ancestrales. En réalité, c'est notre connexion. Si vous avez une Chine, Chine peut aller coloniser. Dans l'histoire. Ça peut révolutionner. Mais les lots, Chine on a une identité naïe. Ça a une spiritualité naïe. Mais biso si on a un biso, on est toujours sentir pas la bino. Pour Botali, leader d'opinion. Naïbi que beaucoup qui ko émettre avis la mort boyé. Mais eza motu ya makasi. Et si ka besoin na bokende. Ya hôtel c'est pas ebandeko. Na kati ya congrès peza les teni moko ya kitam sensible makasi ozo senga pena ki to fanda to kwa kosolola et senga tam susu na kati ya élément wana ba congrès salama ebele bozo monate que en réalité na nyoso tozo sala spiritualité ne mu tozo déranger biso pour to sala la malamu bozo mona yango petate na bayo bino na obino bolobi. Oui. Au lobby, eza le kutate. Mais seulement, ningi. Bon, quand je parle de moi, ça n'engage que moi. Eza était liloba et babalolangote. Liloba et babalolangote. Ce que moi je vais dire, ce que la spiritualité
c'est quelque chose où chacun de nous doit en avoir. Donc mutunyo se fois zalanango et puis à salango et loko isa ba ressources naï. Vraiment faire un attachement oyo bato mususu bako botele yango te. Soki muntu na spiritualité naï akie na spiritualité moko po ba forcer ya kinde. Il a toujours des problèmes. Parce que spiritualité, ça il y a une acceptation. Tout ne vient que par là. Quand on dit oui à quelque chose, les oui, derrière ces oui, il y a la volonté, il y a la détermination, il y a un attachement fort de croire dans la Bible. Alors, ce qui oui wana et salemi n'a plus profond a été, vous allez voir qu'il y aura toujours une rétrogradation la statico parce que oui wana est la oui moro mutalobi en kaka. Et après pour mettre en valeur certaines choses et la bonté. C'est le cas avec les politiciens. Ils sont politiciens. Tout ça, vous allez voir qu'à un moment donné, c'est un moment électoral, il est partout. Azahawa, la spiritualité, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Il peut dire oui à toutes les religions. Mais pour lui, ce n'est pas les billes. Pour lui, c'est avoir quelque chose. Pour lui, il vise un intérêt après. Mais il faudrait que Batouba comprenne dans un sens profond là-bas. Ou à l'obi pena qui est Ezabongo. Et ce qu'à l'obi bongo, il mettra ça en pratique. Vous ne serez pas là avec lui pour lui dire tu dois faire ça. Mais étant donné que c'est un attachement, c'est un guide à Ebi qui à chaque fois que je dois faire mes pas dans tel ou tel domaine, il faut se référer car à la spiritualité nangai. Mais ce que c'est le moro kaka oyo tolobi ayoki ou bien ndimi ou bien ayoki il faut tout ça la boy ayoki, ça sera toujours un problème. C'est pourquoi ces mouvements du panafricanisme et ça va mouvement moko na mboka na biso tant il y a kobeta film pour na obliger monter loko ou bien coloniser monter ezalaka te. Ezali souté 21e siècle, tout est banni déjà. Mais tout ne vient que par des sensibilisations, faire comprendre quelque chose à chaque fois. Vous allez voir que moi, petit à petit, je dois comment changer. Surtout, Bao Bazoya. Parce que Bao Bazoya, ceux qui attendent, n'infisent que Valère Mokobo, ils ont inculqué dans le système éducatif de Bissou. Bao Baroya, Baroyana, Valère Moussousou, na le lingue Moussousou, ya Otambo. Parce que Bango va comprendre que Baroye Kolabilo Komoko dès les bas âges. Mais Bao Baza déjà na niveau moronet biso net ba misusu baza likolo na biso to na mwasi na biso muke. Eza moi passi. Mais à chaque fois, il faut aussi cater parce que moi je le dis toujours, tant qu'on a la vie, tant qu'on peut manger, on peut dire quelque chose, on doit toujours faire de notre ami. Et ça, évangile des Alarabons, d'ailleurs, personne ne se fatigue. Chaque fois, on dit toujours la vérité. Et il y aura petit à petit des résultats. Monto arrondima, wana mso andimi, et surtout si ce sont des personnes où ils vont détenir vos opinions, on peut faire comprendre la bateau et surtout inculquer, ça j'insiste toujours, ceux qui viennent après nous, surtout le bas âge, pour qu'ils comprennent qu'après, nous devons revoir certaines choses. Biso to kenda ki boye histoire na biso banda ki boye biso to zalaka boye so to komi boye za pona boye bazwana ba valeur mort. Vous allez voir qu'après ezana battement liboso te pona ko saba. Merci beaucoup président Tobali Mako Benda Souka mais ya moto souka sa président kotala lelo Afrique ninzo tambola ba dirigeants africains bazoka toujours pression et utaka libana. Ceux qui bazo mokano po babongisa mboka omona ba multinationaux to ba occidentaux ba luka ba kabali ne spona ko éliminer dirigeant wana na kolika na congrès to tombola ki mingi ba père ya indépendance to tanga ki ba Mutalumumba omona ke ti Mutalumumba za sacrifier toujours les américains ba occidentaux na souka to souka c'est na slogan avec esprit conscience éveillée. Président conscience esprit wana ko éveiller conscience na biso et qu'on a pour lobby ce qui menace moi que vous dites libanda est
na ba dirigeant to na bino oto kolika loka bokoti ne tumba oyo ba kozanga pété comme menacer bino pour lobi bo ça protéger pour conscience ça la éveiller pour na protéger ba to la bino o bokoti na kata litsoa d'où viendra cet esprit. Bon na ba décision nyonso mutarozwa azalaka animé tant d'ozon à esprit, ça veut dire na katinaï. Même toutes ces personnes qui ont eu des missions avant pour exécuter certaines choses, et ça qui n'a pas esprit mon quotidien. Ça veut dire que dans son fort intérieur, bah ressentiment que mataki ou bandai ko kamba manaba esprit ou bandai ko tinda non, il faut faire ça, il faut qu'il y ait il faut pour ça la protéger. Oui, oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Ce qui est le moins outil n'a esprit, il y aura toujours une protection. Donc c'est comme ça. Donc Mouto a la mission, il faut que sa mission n'aille pour la éliminer et bateau comprendre la mission na barolande lango. C'est comme ça dans notre pays, il y a toujours des gens qui ont hérité certaines choses na bateau qui va continuer la mission. Bateau na ba bombama qui va une protection si na moment encore donné accueilli mais mutumso à l'andelango parce que il fallait qu'il accomplir mission et éthique là mission moko izala parole à pérenniser et puis mutumso va continuer kino les logos. Donc ça veut dire que s'il y a une personne ndengo tuni question mouvement panafricanisme eza na ba makambo ebele na bebela ki bomoko ya peuple souveraineté biloko na biso nyonso ezala comment on a télé le où est commis à côté mususu où est commis dirigé na bateau mususu et aussi la culture africaine. La culture africaine nasima biloko wana nyonso vous allez voir que toujours il y a un esprit où ils ont unir babiloko wana. Il y a toujours un esprit et ça là que bato batika la bomoko. Nos dirigeants oui nos pères au bazara qui quand même ba dirigeants au panafricanisme mais qui na ba tina niveau institutionnel ils ont marqué leur temps. Pour que ba repousser na lolenge na bango na ndenge na bango et quand même ils ont aussi conquis le monde ba zupe mo pour ba victoire moko na ba makambo ba bandaki ko sala lelo to moni Nelson Mandela continuité à penser na bango ça. Oui oui ça c'est les soucis c'est le souci même c'est même les objectifs ou les missions du congrès. Il y a un mouvement panafricain, donc il y a un mouvement panafricain, donc il y a des soucis, il y a la cima, il y a le Kouana. Petit à petit, à chaque fois, moi je dis toujours, ceux qui m'ont soit accueillis, ou abandonné porter ma voix, ma vision, pour accomplir le loco. Et ils ont toujours na batum sous barosa cité pour accomplir mes missions. Donc tant qu'il y a encore les Africains qui sont dans leur pays, dans leur Afrique, il y aura toujours des personnes qui seront suscitées, qui viendront pour dire clair et se mettre debout avec détermination en ce qui concerne leur légitimité, souveraineté, unité, mais aussi qu'ils tirent. Il y aura toujours ces personnes aussi là. Et si tant il y aura toujours des personnes qui seront suscitées. Dans notre pays, il y a beaucoup de gens. Na ba panélistes ont soto bengaki, au moment qu'ils ont bateau, bazo conduire esprit wana. Et puis bazo pérenniser, ils ont bateau belé, bazo dimela. Petit à petit, il y aura ces travail là, il y aura des gens qui vont comprendre. Ba kondiambo kanabiso, oui, baza dirigé. La plupart des fois, na ba ordre mon réseau talibanda parce que ba grande puissance, oui. Il y a des sanctions au Nzimeli Marambazo le Baté. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tous avoir raison. Bongo. Moi je dis toujours, la jeunesse c'est un potentiel. Il y a un beau cannabis. Il y a une flèche pour la robeta. Ça veut dire que ceux qui tokoki kosala ngote na ndenge na biso ou bien étant mokonzi mais la jeunesse ceux qui ont vraiment orienté na ndenge moko parce que c'est ce qu'on va pas vous empêcher de faire qu'orienter que former jeunesse wana eza ndenge mo wana eza iloko ba empêcher ba konzi kosala ngote eza volonté donc ceux qui jeunesse wana eza encadré former na
ndenge moko bango mutu ba yo sala musalo peut-être bazo empêcher ça former na bandeke pour préciser bandenge en voter. Oui. Donc ça veut dire qu'on a besoin des élites qui sont certes droitiers, ils ont vraiment le monde ma cité, mais qui ont quand même les bons sens. Batumoko barozon asimate. Bazo respecter bazana bolingwa mboka na bango. Pour eux, ce n'est pas nazana pona mututel de tout le monde lelo autorité ngoro ya ba parti chef à parti politique toujours conduit na bango mais bato bazo telema pona mboka na bango ayebi ki ata nazana mokonzi awa il faut na sala en sorte que population na ngai na servir bango loko baningi. Président, merci beaucoup de m'y na émission mon compte na magazine moto aussi ça passer la dernière sauté tapé moto bali ba ko benda so que na plus ou moins 2 ou 3 minutes na 1 minute to éviter ni le sa président ya moto qui est bon la conclusion magazine na son comme marto le mini ya moto c'est Philippe Penza na boyi na bango mais là loko moko te ngato tel sabino to zitango ya ko observer bino mingi petango bozo loba boza na moi parce que landa bango moi mingi boza na moi lolenge wana ya Malcolm X tout ce qui bossa la recherche sur bango boza na moi lolenge wana Malcolm X na morphologie pe na ilobeli mais kasi tolinga ki tokoma na place wana ya Malcolm X po ete na eleko na bango abaki na Amérique akei mais azalaki mingi na recherche ya spiritualité ya biso ba yango epusaki akende na Islam yango mpe epusaki aya bongo susu na kati ya Afrique pakomaliki na niveau ya Ghana nsima ya kokutana na Ghana nde bakutanaki azongaki mpe na mboka na ye apesi mpe mwana na ye nkombo ya Lumumba pour nous relaxer, bolingo azalaki nango pour Afrique. Pour alingaki bena identité africaine. Toujours na ville ko juste moni ba Marcus Garvey. Toujours na recherche ya identité. Et puis ba kenti na niveau ya spiritualité o baptiser ki bango kombo ya Moïse. Pour ba luka bazonga na terre promise na bango na kati ya ville Afrique. Lelo hôtel si biso que système éducatif déjà na base ezo sunga biso ti. Ils ont déjà que pour bana bakola na lolengo esengi ba kokola. Est-ce que na lolengo bino moko bozo talila mboka na biso boza na eliki a été lobby to lobby kuna na lolengo tozaleli kaka oyo pindo zo tamusa malelo que avenir ya malongo ekoki kozala pona mboka na biso. Bon ah ok, merci beaucoup. Mboka na biso eza na minute na ba problème ebele bitumba mo ebele de gauche à droite et tozana ba système ou ba secteur ebele ezo poser problème pour la stabilité en mboka et la guerre à notre porte mais tout tikalaka koliki. Restons optimistes que après il y aura des gens, non, il y aura de systèmes ekopesa, ekobonga na bao bazoya, mais bisope na oyo biso toza, oyo biso to comprendre, tu continuer car agir, loba pour que ensemble na bandeko toza na bango na mouvement ba comprendre que non, il faut tozoa nzela moko mususu pour na lobby eza. Président, autant la caméra. Dans le cadre du congrès, la dernière jour où il y a une question, donc on a le deuxième jour, ce qui est au Sanadé, les Kambouachak de l'impérialisme, le discours à Léopold. Nous avons tout le monde même marqué dans le cadre de ça. Opinion par rapport à l'impérialisme, le discours à Léopold. Bon, et c'est là comment tu es belé. Étant donné que tu as la connaissance en côté, makoki kaka ko chama kele. Ce que c'est le komoko parce que bison soto e bien oto e baki en côté avant congrès. Wow. Na ba discours moko oto okaki na congrès. Alors ce qui ba discours wana eza oyo ndenge lobami et l'Obama qui est Léopold a tikaki yango bongo
je crois que l'impression il y a tout revoir vraiment. Parce qu'il y a urgence que tout revoir certains Babylon comme Soussou. On doit revoir certaines choses parce que ceux qui penchent des bongos, alors quelque part, comme je disais tantôt, il faut tout comprendre, tout revoir Babylon comme Soussou pour tout kinde malam. Tout ce qui m'a donné le président Ndimaki Koyalola, président Lévis Mouleza. Si vous avez un président, les panélistes ne sont pas dans oyo ba o ba yo kaka français ba o ba yo kaka lingala journée ya metuna ba pesa ki biso tango te po congrès banaki na retard pe ba pesa ki ba metuna mi balé to misato soki eza na quelques questions o etikalaki na papa Nkusu na Christian Soum na Kemi Seba to na Mandela to na professeur Luzolo Bambi question moko mi balé to misato ko bana na papa Nkusu tina ba ndeko soki etikalaki utali caméra pour tourner en bas je crois que c'est une signalé je n'ai pas de question à Bandeko mais entre nga na ba panéliste c'est vrai que étant donné que tous qui na moyen na kokuta na bango on avait posé pas mal de questions même en face mais j'aurais voulu que ceux qui na ba na ba question pour que o ya Bandeko nyonso po ba bango moko ba ou bien nga moko na tuna na place na bango. Ok, merci président. Nini o toujours les bakwa ko tuna binoté le kwa mituna mais bolengela ki boyebisa Bandeko ba panéliste pe Bandeko ba na biso. Donc eloko nga na ko loba ezaka ka que chaque jour au tozo pema tozana na mukilio photo bunda pour que tozongela ba valeur na biso africain parce que mukili il y a lelo tozo vivre na ba domaine nyonso eza ngote. Alors il faut tout comprendre. Tout ce qu'il y a dans conférence, ils ont éphémère, tout ça lié sili, mais encadrement toujours ils ont la jeunesse, soutien à mouvement moko ils ont même, bah valeur ils ont prôné bah valeur parce que les lots ils ont jeunesse et jeunesse on a des routiques à la mboko ceux qui tout ça lié en haute pour na progéniture alors ils ont la mabé peut-être pour la mission. Mato polémique profiter kaka ndenge pour qualifier la 30 secondes pour mituna ya Bandeko za mutu ya makasi. Est-ce que tu recostenge pas le président le fois tu as dit dans la télévision ceux qui vont couper cette occasion mususu pour te coûter parce que mituna les important parce que jeunesse c'est dit comme mituna mais bien les athées alors que tout dans la possibilité que ba tuna mituna ba panéliste ba boyi kolanda yango pour permettre ceux qui bango moko pe étudiant bozana bango te bino bozande la liste ya mituna ba boyi koya Bandeko moi et tout le coup to fandi pe to sololi pe ba tuni mituna wana pour permettre te mituna e koma pe bien ko bon sou ko pesa mana mikolo mzali koya. Tu peux accorder kaka la séance wana biso za ouvert na makambo ezo sala ki to contribuer pour na mboka to contribuer pour na africanisme africanité donc to contribuer pour na babiloko nyonso eza important pour na mboka na biso alors to zala wana na Bandeko ceux qui prochainement retrouver mieux pour na bango moko batu na mituna na bango. Maintenant, nous Bandeko Balantogoli qui a été bongo président Lévi Mouleza, Balobaki Ami. Mouneza, ok. Président Lévi Mouleza, Balobi Ami, na Bandeko pas au Boza, na mituna ko la président numéro ya forme télévision les animaux affiché même na niveau ya YouTube ba mwangi sur forme TV. Botu na mituna na bino to kosa te ko comme si nango président. Na koliki ezali mbala ya mobaya awa. Ezali mbala ya sukate to yoki ndenge balobi. À chaque fois que vous bosenga ya kotalisa bakoya liboso na bino na nzela ya forme télévision oyo ekopesa bango espace pe koyamba bango na bosembo nyonso mpona kotalisa makanisi ya bolamusi bongo makanisi na biso mpona bolingo ya mabele na biso oyo ezali bongo afrika tozongisi batondo mingi na bino bandeko banso bolandaki biso mpona nini te yambo na président ndenge bandimaki kohonore invitation na biso tozongisi matondo na équipe technique ya forme télévision mobimba tomoni bongo tata kwaku tomoni bongo tata mbala matsadila tobosante bokasi ya Serdi Mapuya bango pe basungaki biso na été na rédaction tomonaki bongo kumungala nzimbu tobosanite tata ndombele kotali pona nini te déjà na biso bokiti boto na bomoko le tokolonga pe tokende bo musana biso liboso tozongisi matondo ya mingi pata tapero kwa kombe odozaki na bonne été na présentation ici pe matondo mingi na été ya biso ah matondo mingi na bakambi na biso ya musée national ok biso tokoloba nini boko bakopesa confiance na magazine na bino
biso na notre côté na bana kezali ko ya kitika ete kimia esprit ya ba panafricaniste nyonso ba bundela ki mabele Afrique et là ta biso po biso na bino toza obligé ya kotika Afrique est la meilleure na ba iba ko kita na biso mato. Bana Congo komina tango ya kufanga isika moko tosolula mpona mboka na biso mboka na biso eumeli mingi na monyoko liko mboka na biso eumeli mingi na makambo mabe banyokoli biso na mboka na biso bazokoma biso balingi te biso